la chaîne qui vous aime. Message na loba boye bandeko ezalaki avant-hier to bandeko bondela nandeko na ngamoko ali nzamba komi koloba na biso nzamba zolela bi bana na ngai ngana tindaki Yesu Kristo mwana na ngai ayaki ayebisaki minoke azozonga epai na ngai azozonga alobi na binoke azoya kobongisa esika bien aimé nazoyebisa yo wana nzamba azoloba andi kolobela biso alobi ndenge naza mesa eza déjà eza ya kozala déjà arrangé déjà mesa eza déjà prête makambo nyonso eza prête biloko nyonso eza prête mais bato nde baza prête te. Alléluia. Bato nde baza prête te bana nanga baza prête te. Nzamba zolela alobi boye alobi jusque là esika nga nazali tango mosusu bato bazomemela bino ba message bazoloba na bino ke na kati pa na nga nzambe bato bazali ebele basali na nzambe pa na nga basali na nzambe mingi baza te bien aimé mpo na nini baza te. Bato nyonso mingi oyo bazokufa la plupart na mikolo nyonso mingi bazokeka na lie de séjour. Alléluia. Pourquoi bazokende kuna yango nzamba azolela bi bozokoloba ke na makambo tozomona ezosama na tango oyo na moment oyo ekomi nango temps de la fin nzambe enlève meya nango kaka yango siko ye alobi boye est-ce que soki enlève meye est-ce que bino bokokota alobi na baapôtre na baprophète na baévangéliste na bachantre bato nyonso alobi nayebisa bino ke nzambe alobi azolela makasi nzambe alobi soki Yesu aye lelo ou bien enlèvement esalami eoza lokola eloko te asalaki pa mwana na ye mpo ya kokufela biso yango nzambe alobi te grâce neza na likolo na biso ntango eza lisusu mingi te esengeli bana base prepare alobi ntango bozoloba bongo esika nga nazali awa place baporte eza ya kokanga mpo na bana na ngai. Pourquoi baporte wana eza ya kokanga bien aimé nangi nayebisa yo la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, ezanga babino, la servante de Dieu, Maman Deborah Chantal. Na lisusu liboso na nzambe pe liboso na bino. Na kopesa nzambe merci na o nyonso alosala kati na bomoi na biso. Bien aimé, soki na ye liboso na bino ezali parce que naza na message oyo nzambe apesinga. Toyaka kaka soki tozwi message oyo nzambe apesi. Soki pe nzambe apesi te na oya te pona loba te. Na ye pona loba, ça fait longtemps na yaka ko bima lisusu te pona koloba message. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Nzamba lobelaka biso mais tango nzamba tindi sikoyo alobi kende okende koloba nde omoni nazwi tan wana ya ko ya liboso na bino pe koloba o ezali lokola message ko te pa na nzambe. Alléluia. Na yambona banda message oyo tokopesa eloko euti pa na nzambe tokokanga bamiso na biso tobondela mpona kosenga présence nzambe kati na biso eke molimo santo azwa contrôle abomo ya ndeko moko na moko akoyoka message oyo mpe bakotiango na misala. Amen. Wana tokangi bamiso na biso tobondeli. Seigneur de gloire, papa to ekotombola kitsa bokonzi na yo yawe yo bongwana kate otikali nzambe likona banzambe nyonso. Papa nani aza lokola yo aza te mokonzi ozelonga ya bomoi na biso mokonzi. Topesi yo merci pona ngolu oyo sali biso bana na yo koya lisusu na présence na yo nzambe koya lisusu ko se réconcilier lisusu na yo mokonzi. Eza te po toza malamu kasi eza po mawa na yo pe ngolu eza likona bomo ya moko na moko. Papa tana tango oyo topusani pene na yo nzambe bana na yo bapusani koyoka nini oyo tindeli bango lokola message. Papa nga naza na ngaka humble servante ya pamba nkolo yawe yondo oloba kati na monoko na nga oyo bongisi pona bana na yo papa napesi yo merci nkolo na sengi présence na yo pe molimo na yo nzambe kene ko toucher motema moko na moko ndeko nyonso akozwa message oyo ayeba kochango na misala papa po ete tango ekomi mabe Seigneur esengeni mutu nyonso ayeba oyo nini ezali mabongiseli to ezali oyo molimo na nzambe dosenga na moma oyo lolenge nini mwana nzambe akoyokoza na présence nzambe na moma oyo. Bien aimé,
topesi nzambe na biso merci, topamboli nzambe na kombo na Yesu nde tolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, na ye koloba lisusu na lobete na ye poske naza na message o nzambe apesinga mpona kopesa lingomba na ye. Alléluia. Na message oyo na koluka tozwa nano ba Bible na biso to fungola mukanda na Jacques chapitre 4 verset 1 tina 4. Tokotanga nano yango avant na apesa message oyo. Alléluia. Wana natangi. D'où viennent les lites et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Balotu na biso balobi ko bunda to ko wela na kati na bino euti wapi? Est-ce que euti te kati na makanisi na bino nde ezobundisa nzoto na bino? Est-ce que euti makanisi na bino te nde esali ke bokoma na bitumba oyo? Wana eza motuna bazotuna. Nade balobi, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Balobi bozo sala mabe, yango bozo kozwate, boza ko boma na baposa ya mabe, yango bozo kozwate na o nyonso bozo kosenga. Vous avez des querelles, la Bible boza ko totonga na pe ko swana kati na bino ba conflit, makambo mabe za kati na bino, yango bozo kozwate lo makambo bino bozo senga zo sala mate parce que bozo ko senga mabe. Alléluia. Parce que vous ne demandez pas. Jusque là babi parce que bozo senga te. Mtu msusa koloba ete tozo senga te ndenge nini. Ozo senga te parce que ko senga na yo ezali po osala mabe, po oza na contre ndeko moko boye, olingo prouver ndeko na yo na kosala boye na kosala boye, nzambe esalanga boye po nasala mutu boye. Nzambe amoni kati na oke wana eza bosenga te. Ozosenga po osala mabe, ozolingo osenga nzambe akokisela yo po osala moko boye po kende kokommettre un péché to kende kosala ndeko na yo mabe. Yango na nzambe azobake bozo kosenga bozozwa te po bozo kosenga na baposa na bino ya mabe po bokokisa posa na bino jusque là bosengi te. Parce que nzambe aza na besoin ke bosenga oyo biloko ya malamu oyo ekozala ekosepelisa nzambe pe yango eza mpona kofungula baporte na yo makambo nyonso ebana kofungwama. Na 3 balobi vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Balobi bozosenga mais bozo zoate parce que bozo senga mabe dans le but de satisfaire vos passions. Yango na utai koloba kuna boza ko senga mais bozo zoate po bozo senga mabe kasi bozo senga po na but na bino ezali te ete boye bakokokisa baposa na bino mabe. Alléluia. Ya kokokisa baposa mabe obino boza nango ndeko na ngai bane kosenga banaka papa pesanga libala pesanga musala pesanga mwana pesanga eloko boye ozo senga ngo parce que ozolinga osala eloko moko mabe na kati na yobi ke soki nzamba pesi ngai mobali ta musu mobali ozo senga wana omoni ke tango molai ozwa mobali te ubende kono moko asalaki mariage yo pe na tembe ngai pe eske toyako kotika bango ana mokili oyo ngai pe fona zwa pe mobile alors que tango wana ngongana ezana miya yo te nzamba zobongisa pona yo ta mususu ozana baposa moko boye makanisi mabe kati na yo ozana ba intention moko ya mabe ya kosala yango nzamba bi ozosenga mabe ozosenga po satisfaire baposa oyo eza kati na yo baposa oyo ezoloba baposa mabe. Nzamba azala na bezo tosenga eloko oyo eza intérêt moko pe pona nzambe pe eza eloko moko oyo kosala yo ke ozala malamu na présence ya nzambe mais eloko nyonso eza na eza mabe kati nango nzamba azoloba nango ke eza kosenga te eza kosenga mabe. Tozosenga mabe po na biti na biso ezali ya kosatisfaire bapension na biso makambo mabe me eza mpona kosepelisa nzambe te po eza mpona likambo moko te ke oyo abutu eloko moko malamu kati na bomoi na biso me ezali mpona eza ntango mosusu koprouve kolinga kosala boye nasali boye po ezala boye nasali boye po ezala boye biloko wana nzambe asepelaka nango te bandeko. Tango mosusu ozwi yobi po ye pa asalaki akomona alinga prouvenga mpo nga nini naza nini boye na kosala mpe na prouve banini bandeko. Makambo nyonso wana ezouta na bapension ezouta na makanisi mabe oyo nzambe azosepela nango te. Alléluia. Na 4 babi adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Balobi
bazobenga adultère que vous êtes abike boza bandumba bino bandumba boyebi te ke bolingo oyo ya mokili eza kokabola moto eza kolongola bolingo na nzambe. Alléluia. Toza bana nzambe azobenga toza bandumba na sens ne parce que yo ndimeli Yesu okabwana deja na makambo nyonso ya kala oyo ya mokili mais okomi lisusu koluka kosala oyo ezalaki eloko oyo otikaki obandi olingi koluka kosala biloko moko oyo eza contre volonté nzambe yango nzambe azoba parce que même la Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mobali akoki kozala na basi mibale te mwasi mpe akoki kozala na mibali mibale te wape oyo kolinga otika yango nzambe azobake bino basi na nga parce que nzambe abengaka biso église toza basi na ye. Alléluia. Yango nde nzambe azosenga na biso alobi ke toza baadultère basi ya ndumba engwe baka mwasi te to mobali te biso toza basi ya Yesu mpo na nini mpo toza na baposa ya biloko ya mokili nanu kati na biso. Alléluia. Balobi soki olingi mokili mingi to olingi biloko mingi oyo ya mokili nayebi ke eza bandeko mosusu mama na biso Deborah koloba est-ce que yafanda na mokili te ye ndaza na besoin nini te. Bien épais, faut comprendre, faut senga molimo na nzambe asunga yo vraiment afungula yo makambo nyonso nzambe azolinga kati na siko to comprendre ngo engelo bateke na fanda rawa te na dala besoin kozana biloko te non eza na babiloko oke yo posa na yo eza kaka eloko wana ka fozala nango eloko eza ko satisfaire eza satisfaire posa na yo mais ezo ko pesa lokumo epa nzambe te. C'est ça le problème. Abisoko lingi biloko ya mokili makambo mokili biloko ebele o tozo mwana tangwa lelo eza na bato ebele ba mipesi pona nini ko ina nekoti kotonga na makambo ebele ko bomana ekoti kati na bana nzambe pona ni pona posa ya babiloko mokili yango ndeza babike webi teke bino boza basi ndumba o nyonso kolinga mokili akomi enemi nzambe. Bien aimé yo lelo soko komi enemi nzambe ndana okotela yo balobiza na we enemi ya batu nyonso bien enemi ya satana benzamba okotelo parce que yenda nzambe adana makoki adana makambo pe force makambo nyonso mais yo lelo soko komi pe enemi nzambe ndana okotelo mutakotelo azate. Donc toyeba awa nde baso na biso esengeli na biso pona nini bitumba nyonso ezokomela biso ezali parce que eza na baposa mabe nasala ka ndeko na mabe ndeko wana akomi malamu boye pona nini okomi rancunier okomi kokanisa mabe enga pe nazwa boye pona prouver ye enga pe funa sala boye enga pe pona zwa boye na mokiloko ya mokilio funa za nango boye ponga pe na talisa pe enga pe na vivre na sena moye. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Balabi o nyonso linko komisa moninga ya mokili oyo azokomisa ennemi ya nzambe. Bien aimé na otolo bangwawa tango ozala ba penser mabe ozolinga mokili mingi oza kozala motema mabe parce que nyonso ezouta na kati ya ba penser tango susu ba rancune ezokota pona nini parce que ozokanisa mingi ozokanisa me makanisi na we eza ya bonzambe te eza makanisa biloko ya mokili lelo to ba trouble ekoti na kati ya ba vie ya bana nzambe bele na kati église trouble ezali boyokani eza te rancune eza makasi jalousie eza na kati makasi pona nini po kaka mutu wana azwaki nyonso ne uta na kati ya ba penser tango moni ndeko na nzambe bandi kosala succès kosalela ye makambo ale makanisi komelio ngape poko so na komi boete bakoloba na ngaboe ba omona tozalaki na ye pe nazalaki ba penser wana ekomi epesi rancune bato ebele bazobondela nzambe yango mais makambo ebele ezosimba te pona nini parce que akanga moninga na ye moko problème moko pe bazalaka nango ta musu na niveau ya famille ta musu na niveau ya classe ta musu na compagnie place osaka na société esika nyonso ozali na kati ya famille na yo bana na yo eloko nini oyo ozwa na bandeko na yo mais obondela kolioza mwana nzambe yango awa bazesaso babike nyonso ezouta na kati ya bapenser esengeli bana nzambe balongola bapenser mabe parce que na kati ya biloko nde ezobenda rancune na kati ya mitema mingi na ba blessure du cœur à cause ya bakamo ya makanisi ya mabe afanda kanisa kanisi pona nini ndeko wana azwaki pona ninga na zwite nyonso ezouta na makanisi. Bien aimé to sala attention yango nde loko na ngaki na pesa message o ezalaki moi nalingaki na fungula moi entre parenthèses na liloba nzambe parce que message ya nzambe ezokotambola nzela moko na liloba nzambe balobi to examiner nyonso na liloba nzambe. Alléluia. Nde yango ezalaki lokola message lokola verset oyo elingi kokotisa biso na kati ya message oyo o nzambe alobaki topesa. Alléluia. Nazokota siko na kati ya message na biso. Alléluia. Message na ina loba boye bandeko ezalaki avant-hier to bandeko bondela
Tode kobondela na ndeko na nga moko ali nzamba komi koloba na biso nzamba zolela. Nzamba zolela bi bana na ngai. Nga natindaki Yesu Kristo mwana na ngai ayaki ayebisaki bino ke azozonga epai na ngai. Azozonga alobi na bino ke azoya kobongisa esika. Bien aimé, nazoyebisa yo wana nzamba azoloba. Andi kolobela biso alobi ndenge naza mesa eza ya kozala deja arrangé deja. Mesa eza deja prête. Makambo nyonso eza prête. Biloko nyonso eza prête. Mais bato nde baza prête te. Alléluia. Bato nde baza prête. Bana nanga baza prête. Nzamba azolela alobi boye. Alobi jusque là esika nga nazali. Tango mususu bato bazomemela bino ba message bazoloba na bino ke na pa na nga nzambe bato bazali ebele basali na nzambe pa na nga basali na nzambe mingi baza te bien aimé. Pona nini baza te? Bato nyonso mingi bazokufa la plupart na mikolo nyonso mingi bazokeka na lieu de séjour. Alléluia. Pourquoi bazokende kuna? Yango nzamba azolela bi bozokoloba loba ke na makambo tozomona ezosama na tango oyo na moment oyo ekomi nango temps de la fin. Nzambe enlèvement ya nango kaka. Enlèvement ya nango kaka. Yango sikoyo alobi boye. Est-ce que soki enlèvement ye, est-ce que bino bokokota? Alobi na ba apôtre, na ba prophète, na ba évangéliste, na ba chantre, bato nyonso alobi na yebisa bino ke nzamba alobi azolela makasi. Nzamba alobi soki Yesu aye lelo ou bien enlèvement salami e ozalokola eloko te asalaki pa mwana na ye po ya kokufela biso. Yango nzambe alobi te grâce neza na likolo na biso tango eza lisusu mingi te. Esengeli bana ba se préparer. Alobi tango bozoloba bongo esika nga nazali awa place ba porte eza ya kokanga. Ba porte eza ya kokanga pona bana na ngai. Pourquoi ba porte wana eza ya kokanga? Bien aimé na ngina yebisa yo. Ba porte wana eza ya kokanga pona nini? Parce que nzamba tali kati na bana na ye, na mitema bana na ye. Soki lelo beglise ekoti ba conflit, soki lelo ekoti ba nini ebele eza te soki pona ba sex tap to nini ya bokiltiste bo pona makambo ekoti bi ba bloke ebele non. Oyo nzamba zoloba oyo eza message nzamba pesa na pesa mokili mobimba. Message eza international, eza ya mokili mobimba. Nzamba lobi mutu moko alongwa na kati ya message oyo te. Nzamba lobi boye soki lelo yo bato ebele bazokufa bazoyepa na nga te. Soki lelo beglise ekabwani, soki lelo ba famille ekufi ekabwani, problème eza ka moko. Problème eza ni parce que mitema bato eza brisé. Mitema bato eza bazana ba blessure intérieure. Alléluia. Il y a des blessures intérieures kati na mitema bato. Mutu nyonso aza nango. Pasteur moko tatelema bakaza na blessure intérieure te na makambo ya zanango. Apôtre moko aloba te. Évangéliste, ba chantre, ba tutu, ba na ba blessure intérieure. Mais na kati ba blessure intérieure wana, nzamba lobi, tango mutu nyonso aza na pasi ya bongo, akoki kokota lola te. Parce que eza lokola, oza na rancune na kati na yo, ofandisi mutu na kati ya bomoi na yo, olobi ke mutu wana nga na kotikala kofungola ete. Mais obondelaka, bozo gêné. Nzamba lobi bozo gêné, bozo kota banini nyonso bozo sala wana. Mais nazoyebisa bino ke bokangi ba porte ya lola. Porte ya lola eza ya kokanga pona bino pona nini? Parce que mitema na bino eza ya kokanga. Batu nyonso baza na ba blessure intérieure. Nzamba lobi esengeli pona batu bafungola ba porte ya lola bien aimé. Wana eza message nazo pesa. Oyo esalami na kati ya l'église nyonso na moment oyo eza ba blessure intérieure. Bato baza na ba blessure intérieure. Bolingo eza te, bomoko eza te. Bato baza na ba rancune ebele. Bato balingani te. Tala na kati ya mangomba. Place bato bandolo baketoke kuna po tokende koko se réfugier. Esika nzamba azali. Mais nzamba azali su na kati ya l'église te. Na kati ya l'église Satan sa kota azwa pe kita fanda. Rancune eza na kati église. Tokomona na kati église kuna pasteur amoni ke moyembi moko aye ou bien pasteur moko aye aza quand même nzamba sali ye grâce aza koleka mwana nini oyo eloko eza kati na ye azwi jalousie. Akomi ko combattre ndeko na ye wana mwasi to ndeko ne mobali. Pasteur akomi ko combattre collègue na ye
to akoki ko combattre moyembi bayebi ke moyembi wana yembaka pe bien mais babandi ko combattre ye bazopesa ye tenter et tango ndeko wana ko comprendre ndeko mwasi to ndeko mobali arankine ekomi kati na ye souci akomi na ba blessure intérieure. Alléluia. Na kati ya bandako na biso mama papa bana ba blessure intérieure tango mosusu papa obondelaka mpe nzambe oza pasteur me yo na mwasi na yo boyokana te olingaka kutu mwasi no alobeli o te so mwasi no alobi obi te yo toza na parole oloba te mwasi atali alobi nga soki nazofanda boye eza mpona bana nyonso wana ba blessure intérieure mais elle prie azozwa te ya kobondela mais blessure wana nde azokolongola yango te bapeshe ebele abondelaka epa nzambe elongola mais oyo bablessure wana mpo alimbisa mobali na ye akolimbisa ye te. Bana ndenge moko na kati ya famille mama na nga alobelaka nga boye eske eza mama na nga penda oyo mutu abotanga eske eza vraiment papa na nga abotanga bablessure intérieure mais tu verras que dans cette famille là les gens la famille prie c'est une famille chrétienne mais au moins ba blessé muna mutaza na blessé na intérieur siko na kati église bato nyonso baza nango na kati ba famille bato nyonso baza nango mais les gens disent que nous sommes les enfants de Dieu nous attendons l'enlèvement yango nzambe azoloba ba porte eza ya kokanga nde nzambe azosenga oyo ezali message oyo nzambe apesa azosenga na baeglise nyonso na baapôtre na baévangéliste na baprophète bayembi nzambe azosenga mutu na mutu aza na église place nazali esengeli boluka elongi ya nzambe bato bakita na se balela epai na nzambe balela ke bofungula mitema soko oza na problème ya ndeko na yo kende koluka ndeko na yo wana bosolola nde boyokana na ye bosenga na bolimbisi ofungulele motema ndeko na yo wana mpe afungule motema soki te ma sœur mon frère tu seras surpris et tu verras que na fin ya kufa na yo ou se retrouver dans le lieu de séjour. C'est moi qui te le dis. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Yango na ina ibisa olelo. Ba blessure intérieure, mutu nyonso aza nango, mutu na mutaza na ennemi na ye. Aza na mutu ya blessa ye intérieurement. Bato bazobondela nzambe eza balobi bana bato bazobondela ye mais baza na ba blessure intérieure okanga ndeko no mona mutema mais soko moni ozo sexuel comme chose ane na problème te ba comportement bon eza mingi na kati ya église na biso et ba kosa nzambe te. La Bible dit on se manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé il les moissonnera. Bien-aimé yango nzambe eza message nzambe apesi na yebisa bana na nyonso na kati ya église partout dans le monde entier. Bato bakita baluka elongi ya nzambe balela epai na nzambe bokata bilamba tokata bilamba na biso ya molimo bilamba nzoto te me bokata bolata basaki bolela epai na nzambe nzambe alobete bolela kofungula mitema bana nzambe bafungula mitema na bango bato yo kanga na mutema na yo na kati ya famille na yo na kati ya église na sika yo salaka bokuta na rappel bosekaka mais soko moni motema bébé mais ça la semblant comme chose à des problèmes te. On se manque pas de Dieu. On se manque pas de Dieu. Ozoko sana nozoko sa mutute. Et cause la surpris pour na yo. Okoloba nganzambe. C'est pour cela Satan a eu accès na kati ya biloko wana nde babenge les accusateurs azoki ne ko accuser biso tout le temps epai na nzambe. Yango nazosenga na yo ndeko molingami bongola motema na yo nzamba apesi message oyo esengeli na yo ofungula motema na yo ofungula motema na yo parce que alingi teke lobi na yo ozala surpris omona ndeti ke nzambe ndenge nini na ye komona biloko aboye mais nzamba alingi te alobi teke nasalaki lifelo te mpo na yo mais nasalaki lifelo mpo na Satan na baange na ye yango eloko na ngai nasignale yo ndeko molingami ngai naza na ka humble servante na ye kopesa message oyo tika nzambe na lola asimba motema na yo message oyo eza mpona bapasteur eza mpona bapôtre mpona baprophète bapasteur nyonso bachantre nyonso bato nyonso balela epai na nzambe sinon on sera vraiment surpris na mokolo wana tika nzambe na lola amona moko na moko wana bandeko na ngai ezalaki message yango na ngai fa napesa ngo eke eloko esali mpenza ke bana nzambe
bazanga na nzela lola ezali nini eza ba blessure intérieure oyo eza na kati ya mitema bana nzambe balingani te yango nde ekangi baporte bien ke toyebi ke eza na makambo ezosalama bana nzambe bakosi na bokitiste makambo ebelebele nyonso wana eza mpona nini mpo kaka bapension ya mabe makanisi ya mabe nazwa kaka nasala boye mpo ndeko boye azwaki nga mpe fo nazwa yango nde ezosala mpe komisa bana nzambe ndenge wana mpo ye azwaki akangi mondeko nde na motema na ye aleluya tika nzambe na lola akende kotushe motema ndeko moko na moko akoyoka message oyo atiango na misala mpo zala surpris te parceke nzambe alobi tant esa esusu te luka oluka réconciliation na bandeko na yo luka aussi sa problème oyo mpo nzambe porte ya lola efungama mpo na yo bapriere ozosala ezolobela nzambe eloko te aussi longtemps oza rancunier oza na makambo ebele efani na kati ya motema na yo bablessure intérieure eza na kati ya motema na yo banda okanga mutu wana obi okotika ye te alleluya tika nzambe na lola amona moko na moko ezalaki wa bino la servante de Dieu mama Deborah Chantal et tika nzambe apambola bino wana tokutani prochainement alleluya. La chaîne qui vous édifie.